Bonsoir fidèles téléspectateurs, magazine Kinshasa na biso, ils sont toujours présents pour nous informer que côté Sabino ba vraie réalité à Kinshasa. L'édition est la politique pour la Sabino que Fayulu Mozi tourna délégation ya FCC Basolola qui est secrétaire général adjoint ya Nations Unies Jean-Pierre Lacroix sur la réforme Oyo il faut et Salamana RDC pour la élection Ezali Koya. Commentaire ya Nathan Siata. Au cours de la séance de travail, Oyo et Zalaki organisé Mokoloya lundi 14 décembre 2020 entre Jean-Pierre Lacroix, Bandeko ya coalition la Mouka Martin Fayulu, Adolphe Mouzito, na Bandeko ya FCC Oyo délégation Ezalaki conduite na coordonnateur nango Nemi Mwilania, ba solola ki likambo ya citation politique na République démocratique du Congo. Pona deux leaders ya coalition la Mouka ezali na crise politique Oyo ezali na kati ya mboka pe ezali important ko trouver cadre moko neutre pona ko aborder ba réforme Oyo République démocratique du Congo azali na besoin na yango pona ba élection Oyo ezali koya pe union sacrée ezali cadre moko idéal te. Union sacrée comme structure moko partisane Oyo ezali ko dépendre na monsieur Tshisekedi ezali kaka ndenge moko lokola FCC cash. Voilà pourquoi biso la Mouka to sengi à ce que to luka espace moko neutre paritaire Oyo et ko permettre na biso to décider consensuellement en faveur il y a tout le peuple na tina été ba élection Oyo ezali koya et offrir ba garantie moko ya transparence pe volonté ya peuple ezala respecter ndenge Adolphe Mouzito a expliqué ki na suka ya ba échange Oyo. Na kondimela deux personnalités Oyo ya coalition la Mouka actuel parlement ezali cadre moko propicité pour na ba réforme lokola électorale. Faute ya légitimité ya parlement Oyo bazali ko wele la majorité lelo entre monsieur Tshisekedi na monsieur Kabila, il faut cadre mususu neutre ndenge ancien premier ministre Adolphe Mouzito a insisté qui. Selon Mouzito na Fayulu, secrétaire général adjoint ya Nations Unies en charge ya maintien ya Kimia Jean-Pierre Lacroix azali pe de même avis na bango pona ba réforme institutionnelle Oyo ndeti ya loi électorale pe ya commission électorale nationale indépendante. Kasi côté ya délégation ya FCC, professeur Nemi Mwilania alobaki boye. To attiraki quand même attention ya secrétaire général adjoint ya Nations Unies sur ba rupture nyonso Oyo et komi pe nécessité ya ko jouer na prévention. Coordonnateur ya FCC a rappelé que ezala ba rupture politique grave Oyo esalemi ndeti contrat de confiance na kati ya coalition. Bolanda ki binomoko position ya président de la République Oyo azali autorité morale ya cash. Oyo a mettre fin unilatéralement na coalition a indiqué pe lisusuki ba solo lina Jean-Pierre Lacroix likambo ya crise institutionnelle na kati ya Assemblée nationale na destitution ya bureau Mabunda. Parlement ezali socle ya démocratie na biso Oyo ezali représentatif. Ce qui lelo to komi ko torpiller légitimité ya ba élu ici na ba urne pe to kanisi ke to ko fabriquer légitimité mususu pe ko arriver na nouvelle majorité. Ezali quand même rupture moko très importante ndenge Nemi Mwilania a déploraki. Tokanisa ke crise Oyo bandeko na biso ya FCCP ya la Mouka bazali koloba. Ezali pona ba intérêt égoïste na bango te kasi ezali pona intérêt ya nation. Tokanisa ke bako trouver terrain d'entente po ete kimia e fanda na kati ya ba institution pe musala e sala malamu po soki musala e salami malamu population congolaise nde akozala bénéficiaire. O tolobaki te tolobi. Kinshasa eleki partout. La réaction de la population ndenge Fayulu na coalition la Mouka bazobo ya union sacrée Oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a créé. Reportage ya Peggy Ilunga. Photo bakangaki na ba Nemi wana ensemble parce que ye na Nemi bazana guerre moko te. Sikoyo bazala ya ensemble wana po basalani. Eloko alinga yebisa biso na ndenge nini bakomi okanga photo d'ensemble. Eza simple, oza opposants à la côté na yo ba o ba uti pe majorité. Les lots bazo yimba comme na opposition. Il faut apona
soit atika ye na katikati soit akei na opposition ndenge toyebeli ye na opposition siko lelo akomi bayebi awa mariage toke na dialogue ndenge azoloba ok mboka na biso ebando ke de dialogue en dialogue papa tokotikala koregle crise na biso te na masolo ya dialogue ok masolo ya crise esila na RDC eza na conscience personnelle ya peuple congolais nyonso ayeba ke ndenge eza boye ifo nasalela mboka tokenda na baélection na 2018 oyo azwi te mais soki azala na volonté ya keno tosalela mboka il fallait tokangama 2023 eza mosika te mais sikoyo lelo ekomi keno basala boye te alingi nini toza posa biso bato toyebaka keno alobaka mpe mwa bie alingi nini parce que tant oyo abelelaka libala ekufi mais lelo ye moko pareil ya libala ayebi keno to devie ekomi lisusu libala oyo tosalaki na commune boye te tokei na commune boye ayebisa biso nano elakisi nini koboya na ye ya consultation alobaki keno plan de sortie ya crise mais lelo toza wapi na plan na ye wana ndeko Martin Fayulu nga na kosenga c'est un homme que moi je respecte beaucoup mais nalingaka Martin Fayulu mingi na kosenga na Martin Fayulu batika batandasa makambo ebele tonyokami mingi Martin Fayulu s'il vous plaît s'il faut Congo ekende liboso luka soki bokomonana na président bomonana bovanda ensemble tobongisa ce n'est pas encore tard tobongisa mboka oyo ekende liboso s'il vous plaît na senga tolembi tolingi te baparti puis moto alobaki boye tozomosi boye Martin Fayulu nga na kosenga s'il faut bokutana na président toza na posa kimia makambo ya avancé tokende liboso s'il vous plaît toza sous na temps de distraction te toyoki bapoliticien mingi mais tomoni asa changement moko te toza kotourne toujours na souffrance donc nzambe moto azosalaka toza lelo mpo en regardant vraiment badifficulté totraverse eza mpasi mingi donc tolingi sous distraction te ndenge mboka ezokendele boye kemwa malamu enge matama malamu makambo ezonga normal to se retrouver donc s'il vous plaît Martin Fayulu nga na kosenga peut-être que consultation nationale esalamaki ozalaki libre oyo abokutana bobongisa il reste opposant ndenge aza opposant moi je le respecte beaucoup c'est un homme que j'aime beaucoup il reste opposant soki amoni ke akotala makambo ndenge eke na mosika atala azela finalité pas condamné mais soki esengi ke Martin Fayulu na port oyo azalaka nango ndenge nayebeli ye ke basangana lisusu mpo na force Congo emata il peut aussi faire ça lelo nga yakosenga nango wana bon tozosenga bango nano bolimbisi ya liboso parce que banyokoli biso peuple congolais tant tozalaki baaveugle mais na moment peuple congolais tofongoli miso ntango babengaki consultation oyo babengi consultation soki ke Martin Fayulu azalaka na bolingo mboka alingaki akende koyoka nanu après avoir koyoka abimi ayebisi biso peuple congolais balobeli biso boye oyo balobi eza lokuta mais ndenge aza na bolingo mboka te yango aboyaki parce que tomonaki na kati ya lamuka Katumbi azalaki Mbemba azalaki ntango baza na bolingo mboka bakendeki nanu bayoki ntango bamoni ke bayoki makambo eza mpo na intérêt mboka yango omoni basoutenir yango ndenge aza na bolingo mboka te yango omonaki kakimaki consultation et puis na consultation ndenge chef de l'état alobaki ke na kei na kozonga na kopesa rapport consultation chef de l'état yebisi biso alobi ke te FC libala FCC cash tosili kokabwana et puis atsukaki te lobby petango alobeli nation na biso abandeli maloba na ye moko wana sikoyo ezokamusa ngai na koloba ke union sacrée ekomi FCC cash donc ce qui azoloba eloko wana tokomona ke aza penza na politique aza penza na eloko te bon ndeko pona kotalisa nanu ndeko na biso Martin Fayulu kotalisa ye ke politique bakomi kosala bazogistrer biso peuple congolais tokoma éveillant pona nini ye en tant qu'opposant alobaki ke président Félix na Kabila baotika lokabwana te mais ce ye bakutana na Shadar bakutana na Nemi bakutani na Muzitu 4 personnes oyo siko bato ye azolinga te ko négocier na bango siko abandaki osola na bango nini parce que peuple congolais tokomi kolandela bango tina suka nga nazali analyste politique pour moi je m'excuse aujourd'hui soy batala muka bo osika matali bino toza suna besoin ya ba partisanté. Nous avons besoin des nationalistes. Qui est nationaliste? Qui a le souci du Congo? Martin Fayulu Badnyo Sobayebi qui a eu position à FCC. A eu Bambo Naï aller par-ci par-là. Il n'y a pas de crise au Congo parce qu'il n'y a pas longtemps le président de la République, garant de la nation, commandant suprême, a eu sa consultation nationale.
il a invité toutes les couches de la République démocratique du Congo. Quand je parle de toutes les couches, ça veut dire les politiciens, les commerçants, les mendiants, les chégués, les koulouna, les mamans maraîchers. Donc, j'ai dit toutes les tendances. Où est-ce qu'il était, Martin Fayulu? Donc, pour lui, il a boycotté ce que le président de la République a dit. Pour Asala, Koyaye, Makambu Mususu, Biso en ce jour. Biso en ce jour, Netinga, analyse politique. Bato Bazoro Bebisa, consultation chef de l'État, Baye Bani. Parce que quand tu es un Congolais, un nationaliste, au lendemain, au chef d'État, au Loba, pour qu'il y ait crise, il y a une crise. Chez nous, il n'y a pas de crise, il y a un problème de positionnement. Une crise, ça veut dire par exemple qu'il y a deux personnes dans la en ce jour, il y a une élection d'un bureau du FCC. Tout le monde est poli. Crise, il y a une mabunda azalaki na bureau naie. Mais mabunda est partie. Cette majorité, elle est partie. Nous avons besoin de l'union sacrée. Vous avez suivi hier Makamu président Lobaki. Azal a besoin, il n'y a pas partisan. On n'a plus besoin de ça aujourd'hui, monsieur. C'est l'union sacrée qui a englobé. Il y a raison, on a marqué. L'union sacrée, c'est quoi? On a expliqué. L'union sacrée, c'est yo, ngai, politicien, maraîcher, petit mouké. Tozo même pierre na biso mouké pour refonder le Congo. Refonder le Congo, ça veut dire quoi? Dans le système yakala, on sait que bazo foot ba enseignant té, ba nouvelle unité té, ba bloc oli ezate, ma ezate courate. Les lots na union sacrée makamona, ça n'existera plus. Au mois de janvier, février, mars, au côté la qu'est-ce que les consultations chefs de l'État et sali. Parce que ce sont des progrès battre. Ceux qui ont tous malades, toquez pas médecin. Parce que ça a besoin d'une consultation. Ça veut dire malade il y a une année, 2 ans, médecin a coupé des solutions. C'est ça que le chef de l'État Salaki. Donc pour moi, il n'est plus nationaliste. Il n'est plus nationaliste. Pour moi, il n'y a pas de crise au Congo. Secrétaire général Oyaye, les Moussou Bango, Boyebi à l'époque, tant élection et Salamaki. Français, Bandibangi Bissoté. C'est un arrangement à l'africain. Mais tant que le ministre des Affaires étrangères Wana Aye, à Koutena président de la République, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit je m'excuse, je m'incline. Après ça, qui chef de l'État a dit je m'incline. Donc le Lopé Pierre Lacroix, c'est un Français, mais malgré tout, c'est secrétaire général, il y a Nations Unies, secrétaire général adjoint. Pour lui, ça ne regarde que lui. Mais le Lopé Koutena président de la République. Le président de la République a dit qu'au Congo, il n'y a pas de crise. Au Congo, il y a un problème de positionnement. Donc ceux qui se positionner, la consultation, ils sont libres. L'opposition, nous avons aussi besoin des opposants. S'il veut devenir opposant, mais au Congo, je vous confirme, analyste politique et je suis, des années, autosali, au internaute, au Congo, il n'y a pas de crise. Lingala, c'est un programme de Sika. Il y a un business et développement personnel. Vous s'abonner gratuitement à la chaîne YouTube les codes. Bien développer les idées, c'est quoi? Nous avons besoin à ce que quand tu as une idée originale ou quand tu as une idée que tu estimes porteuse, que cette idée-là soit réellement bien développée. Le problème c'est quoi? Le problème est dans mon kilio, le problème est dans n'engeto vivaka. Batebele azaki na idée moko malamu, ayebi ko chango en place te. Ayebi ko implémenter ngote. Ayebi ko chango mbala mona ba action te. Quelque temps après, amona mutu moko boyo azali na rapidité d'implémentation à mettre en sur pied au semi mutu mbala mona lobi. Oh, mais idée ngam na zalaki nango. Effectivement, attitude, il y a des grands entrepreneurs, topé, il y a batu oyo, basalaka business pour gagner, basalaka na rapidité, il y a ko tcha en place ba idée. Or, pour tcha en place ba idée, ils ont des éléments oyo, il faut au kokisa, au tala, au sangisa. Ce sont ces éléments-là, 5 éléments wana, neto ko tala lelo, comment est-ce que au ko sangisa yango pour au tcha en place idée moko topé au développer idée na yo zana no brut idée na yo zana no original au développer yango au tchango na mokili et comment payer forme, tout ça dans l'objectif de réussir, de faire mieux que les autres et de gagner dans le business. C'était Jimmy Mukendi, le coach, votre frère.
juste pour vous booster et vous motiver. À plus. Beltesco a-t-il marché 3 produits à qualité supérieure? Flocon, café, naté noki. Beltesco musungi ya mboka frappe encore kaka ndenge amesana kosalela bino ba produit ya qualité supérieure. Bientôt bozozwa 3 produits oyo na kombo ya Noki, c'est-à-dire mbangu rapide oyo peto loranki kongo swalu tunanga nini yango ndeko 3 en 1 flocon oyo ezali déjà na miliki pe sucre. Donc yo okotia kaka mai ya moto au mélanger au lieu ezana goût ya danger, ezana minéraux, protéines, calcium pe fibre alimentaire. Okanizi etili ten li sous 3 années ya café yepe aza déjà na café sucre pe crème saumon ya suka te Noki 3 années oyo tobengaka na Kinshasa awa ti yepe li sous ndenge moko déjà aza na te sucre pe crème. Okosala yango ndenge nini zwa explication. On déverser yango na tasse na yo café pe sachet na biso oyo za sachet ya 20 grammes. O déverser yango pe na kati ya tasse na yo Noki flocon pe za Noki flocon 3 en 1. Na 3 en 1 on dozo ba 3 en 1 eza nini na kati ya sachet oyo ya 90 grammes toza na flocon toza na miliki pe toza na sukali. Donc yo musala na yo ko sala juste ya kotanga notice na yo eza na kati wana alobi ke il faut qu'on mélanger sachet oyo ba biloko nyonso eza na kati ya sachet oyo na mai oyo eza kotoka ya 150 ml. Et puis obandi ko bouger mélange na yo wana pendant au moins 3 minutes ti mélange nyonso ekokoma makasi et puis olie yango. En tout cas Beltesco vraiment musungi ya mboka moko te na terrain Kinshasa et l'équipe partout. Qui na population pour la koyeba ndenge nini maman akoki ko inviter papa na table soki biloko ebeli. Rédaction ya KNB esali constat que ba maman ebele bayebaka te ndenge ya ko servir to pe ko inviter ba papa na table soki biloko ebeli. Totunaki na population pour la koyeba comment ko servir to pe ko inviter papa na table. Abenga chéri, mutema yozala kitoko. Na petit kitoko. Ba prendre servir mobali. Va prendre le cerveau mobile kitoko et puis la gentil. Pour ça on doit gentil peu mobile pas au lieu na petit. Avant na tia biloko na mesa, il faut na tia maya komela ya maboko na yeko tia biloko akolia. Na ke ko simba chéri na ngate yo va na mesa to lia. Moi si ce o ayebi yango te, en tout cas ça l'effort même na ba église ba comment on la kisa. Même na ba église na ba réunion ba maman ba comment on la kisa yango. Aluka église as bondelaka. Abanda ko yekola mambo wana. Nga soki mobali na nga uti musala ya liboso na yambaka ye na pesi ye ba bizu après ça na longoli na koti na kati ndako na longoli sapato so na longoli sapato na longoli ba chaussettes après ça na longoli chemise na longoli singlet ye moko a longoli pantalon na nga moko na chambre na zulie kilo sa sengeli ko lata minga mobali na nga préféra mingi ko lata ba bras cassé na zui bras cassé ni moko ya bien alati soki asilisi na tikeno na peminam ayaka kopema sima nango ayaka okutaka deja esi na servir deja biloko na mesa nazwaka serviette nanga moko ya propre na zipi biloko nyonso tu na mai ba fourchette nyonso ezala na mesa soki mobali nanga akomi prête ya kolia na benge chéri viens la table déjà prête aye avanti. Afa banda kolia na souhaiter bon appétit. Tanga kolia silisi sima nango na yeko souhaiter bonne digestion. Bon ba o basala ka bongo o ba koka ko sala bongo te conseil na opesa bango omoni libala po o mena kata ndoko libala yo moko sengelo simba libala no na maboko makasi. Soko simbi libala no na maboko ya awa oko resira ngote. Ngai so na lambi loko ebeli ngamdu na bigua papa mobali nga ali akanini ngande na yebi ko yamba mbali na ngasa na lambi elubu na yata na lamba kipondu me mwa supu na pembeni za pembeni na tieli na yambia ye na obenge sherisi na bongisi mesa
tokende na kolia aye pe sepe na ngina vandisi ye pe aza mobile na ngamoko aza monguna na ngate kato ba jeune mama to ba mama o bazana bizalelike se papa uti musala ya komola kisabana bake no servi papa balaka bana wana te papa balaka nde mama omoni ba mama ebele bazozanga mabala na bango bakozela bango ba bureau ka pona kozanga koyamba papa abayebi boyambi te biso tokomi bange boye tina ba papa esika moko tomoni pe bakoko na ba papa esika moko po toyeba ye kobatela mabala yango ana omoni bana na biso ya basi mukolo oyo bazoyeba ata ko babali me mabala ezokoya koya ndenge nini mitu makasi okomona mobala abali yo na mbongo apesi mama na bino na papa na bino musolo oyo bango basengi me yo oke na libala okoya osala enjombo pona ko servir mobali na yo okomo yo kasoni mobali bayokaka ye soni te paza ya yo moko surtout ba mibali oyo batiaka biso ba alliance na maboko eza ba mibali basaka effort pona ko honorer biso ko pesa biso valeur na ba famille na biso siko na sengi ndangai pona nga mama soki na tie biloko nanga na mesa eza na façon ebele na kobenga chéri nanga po etaza chéri nanga moko aza moto te soki akokabola na moto wana aza libanda na ngai naza na kati ya ndako po ete na servir mobali na nga na kotia mai na kotia biloko ya kolia soki papa auti musala na koyamba papa bien atieli papa mai asukoli ameme esimwe na loboko savon nyonso papa asisi kosukola papa avandi na koya atie mai ya maboko nyonso ti akoya papa biloko eza na mesa papa atelemi na zwi loboko atie papa tokomi na mesa papa voici la table wana ata totangi te me toyebaka ke babengaka papa bongo papa akovanda ngambo nga pe pembeni ya papa afungoli biloko nga mwana otiela papa na plan na tie papa asikoli maboko nyonso nga na bandi kolia na papa mpo napesa ye apeti ozomona yango nde nazoteya bana na ngai ya basi kisi ya libala eza yango wana nalobi soko oyebi ke papa na yo mobali na yo chéri na yo abalaka yo na mbongo sala effort sepelisa motema na ye po ntango ya kokende libanda yo okoluka papa wana nde napesi conseil pa bana na ngai ya basi oyo nyonso bakei mabala bayeba ndenge nini ya kosoigne papa ya koservir papa po motema ya papa esepela ata papa aza na mbongo na poche aoyoka pasi kopesa yo te mpo na nini kosepelisaka ye accueillante boyoki bino moko ndenge bapapa na bamama balobi kasi esengeli koyeba ke il faut kozalaka na bastratégie ya malamu ya kopresentaka bapapa biloko na mesa mwa sourire na maloba ya bien neti papa la table est prête et puis koaccompagnaka bango pe na table kasi kotikelaka kaka bana baservaka bapapa ezali comportement ya malamu te Kinshasa eleki partout. Na sport pour na koyesa bino ko na cadre ya championnat ya foot Ligue 1 équipe ya Sanga Balende e gagnaki équipe ya Académie Club Ranger na score ya 3-0 mokolo ya lobi lundi 14 décembre 2020 na Mbujimai. Oyo bandai ko compter pour na 7e journée ya 26e édition ya championnat ya Ligue nationale de football Linafoot Vodacom Ligue 1. Babu ezalaki marqué na Aris Semba na 30e minute. Samuel Foura na 37e minute, Pebu Kasabu Kasa o babengaka Jaziri na 86e minute ya parti. Na victoire Oyo, ba poulain ya coach Andy Magloire Mfoutila ba totalisé désormais 15 points na 7 sorties Oyo déjà ba sali P na position ya classement provisoire ya Vodacom Ligue 1 ba komi 7e. Et sengeli ko préciser que selon calendrier ya commission de gestion ya Linafoot, Sanga Balende a affronté les 17 na le 20 décembre au ezali koya na stade de Martu ya Pentecôte na Kinshasa, Daring Club Motema Pembe, Pelisusu association sportive Victoria Club oyo toyebi na kombo ya V Club. Retient son souffle Kabamba, il marque.
merci pour la confiance et la fidélité. Au bout continuer toujours comme ça, la magazine qui te fait un édition. Parce que comme la souka édition et l'élo. Si tu veux se faire qui n'est un gros, ça merci l'équipe rédactionnelle Mombaya KND. Hervé Zaka double pour moi, avec qui n'a pas la caméra. Nathan Siata na réalisation, fait la coordination intimidée. Quand on est sur la cabine, nous avons s'abonner massivement à la chaîne qui te fait un édition. Pour qui te ça, Oyo. Et l'équipe partout. Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no